Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Zoom de Star avec votre mignon garçon de la presse congolaise. Aujourd'hui dans cette émission Zoom de Star, nous allons recevoir un des artistes, un des Atalaku qui évolue au sein du groupe de light music de Fabro, Métis Noir. Il s'agit bien bel de l'animateur qui cartonne, qui bouge maintenant le monde dans tout le coin, dans toutes les avenues, dans toutes les communes. Lui, il s'agit bien et belle de l'artiste de la Talaku, Seda Zagalo. C'est lui qui a mis le carton d'Ikine avec la danse du moment, avec la danse de maintenant, c'est Yamado. Nous allons parler de lui, nous allons parler de tout, sauf de rien. J'espère que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette très belle émission. Donc soyez scotchés, connectés, parce qu'avec Seda, c'est l'ambiance. Avec Seda, c'est la bonne musique. Avec Seda, c'est Yamado. Donc déjà, l'artiste Seda est aux côtés de moi. Donc cette émission, je la dédie à la famille Diakota Palme d'Or. Je vois lui-même le tuteur, mon vieux Wassam Diakota, depuis 0033. Et puis pourquoi pas, je vois Rosie Diakota, Fololo, la fleur de papa, sans oublier à toi, parce que toi, c'est la famille. Et puis pourquoi pas, sans oublier notre maman, elle s'appelle Mère Abeniki Palme d'Or. Donc c'est la famille Diakota. Et pourquoi pas lui, Joyce Lomanissa, le grand Jogo, le léopard de la RDC. Bonjour Seda. Ouais, bonjour. Santé. Santé normale déjà, tranquille. Avant la banane, na reporter na pesa ba mes condoléances na bateau tout batu otika biso na ba nongo nongo to sama na mboka. Ba famille tout, il y a ba master, ba sœur, ba petite sœur, ba mère, ba père batu otika biso, vraiment ba mes condoléances. Na combo Estali Mbala, le capitaine de l'animation africaine, et puis na combo ya marié sur Fabricas quoi. Donc ni les parfaits, tu yara bongo, tu yara ma belle, tu as ma belle. C'est ça quoi. Merci, c'était Seda. Voilà, il a présenté ses sincères condoléances à toutes les victimes au Bachoti Kabiso Awa par rapport à l'événement au Tchole Kabale 19, le 20, donc ici à Kinshasa. Donc nous sommes de cœur. Donc ma mingi to solo lana nous avec Seda. Seda, vous étiez aux acquis convalescentes, au Tchobela, les acquis nini dérangeant que tout le monde a qui n'a pas moi bah concert mon sous-souté, les acquis nini ont dérangeant que. Bon, ils ont que non. Nous autres, quoi, nous autres, ils ont caprice dans le pays. Donc, ils ont malaria, ils ont nous autres dérangés qui m'ont manqué parce que mon issue travaille vraiment trop. Les gens tant de travail déjà trop dans le mouvement. Nous sommes sous l'orchestre, nous sommes sous en dehors et le mouvement de travail vraiment dire. Il y a un moment où nous avons caprice, c'est dérangé qui t'arrange tous les bendés, tes appels autres. Donc, des rangées qui m'ont manqué. Et puis, la santé n'a pas de prix. Et on sait que non, on va concert moto bête en azalate. Mais, on est abattant des stars, light music et quoi donc. Maestro est mon nom de Makambo. Babiso to Zalara, on a pour na. Mais il y a mon nom de Maramba. Tant on a les gars qui super canaux, les gars qui très bien. Mais j'ai ça dans bien d'autres commis déjà tranquille. Na vidéo d'abakir na banda pe d'aba travail tout ba voyage ba voyage belé déjà donc c'est bon déjà. Merci Zagalo babi mikolo animation parce que lelo tonto tuna tout moni obo e bransard ezawapi otiki bransard tonden et bransard ezanango ngana capitaine ngamna binisa monde quoi brassard yango yo Estali Mbala yo capitaine brassard yango quoi donc brassard au bomona batombaki wana eza brassard mbo asombaki wana gambela wana mwana na sombaki wana gambela ke ça ba théâtre ni na télé quoi. Donc brassard au monseigneur dango ntengo kudi bende apesaki yango yo brassard alakisa bino tumbaka chaki na cercueil wana sombaka wana gambela kete vraiment ça ba théâtre na e sopa comme akomaki venanga ping pong na ebité pas ça mamba bongo
Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui dans l'animation? Bino batala ku vraiment koye ya marambo ya ba bransard et où tu appuies parce que tu es bi bande musu tout monde bona ba bransard tout monde ba Bercy na ba bransard tout monde ba musu bransard tu yo mona yemoro zagalo na bransard faut la charger les capitaines de l'animation africaine. Va à Brassard et Zarag, non. Moni même baba les loin na États-Unis bazarape na ba vie na bomba kochara bango. Ils a bongo quoi donc musique ici a fait zarande boy. Musique na barando. Musique te rando te musique ici a fait zarabo, il faut zara coacher soudé pas ba vie ndé mambo et kende toujours bien. Donc, tu vas faire mon que non est limba na bandi na ba innovation et des grands plus dans un polité na mankarabangote na boya rabangote. Ya ba vanda ki babité, yo peno mérité brassa. Ya ngomoni tong Deborah Senga tong Deb si Senga Deborah Senga mona ngana ba brassa boy sala ke suka na bia bana pena capitaine. Yo peno mérité. Eloni sala que au mérité brassara parce que tous les artistes, toutes les atala et comme Monseigneur Dangwe a pessingai bransard na invité siko bransard yo zo la gande ni no zo la gango oyena ndaku na yeto yenem tabenyo na téléphone ke banda lelo seda yom tokomi na bransard Monseigneur Dangwe zaki na besoin la tanga bransard mais à sola na petite sœur moi ça la émission na nos émissions na Congo Mikili. Avant ça, les na chaîne Mona Kin, na petite sœur na biso Karine, mokonzi bino tout boyebi. Abenga kaibisi ande ni benga seda na besoin na e mambo asali vraiment na soli na animateur tout ya mboko ya ba grand babi petit na face na brassard. Tara Monseigneur Dangwe un grand animateur ya mboko na biso série via zo boire ba kibouisa pimpa série via zo boire ba solo la bien série via boire ba cria danger wana mo biso to na ba chic to tanga wana mo biso to abana miketo kene beto bino na ba bonne année wana même surtout à Banamike donc Nathalie Sko un grand animateur le roi Bill Clinton a bengingal appelé ça brassard a même ça charge d'animation et ça là est vrai banine donc Barigen Banzouzi garçon de l'X Rigen Banzouzi garçon de l'X donc ACP là qui fort garçon de l'X auto saranega moko Rigen Banzouzi garçon de l'X na fait nga titre le vol au Trocadero Alvarito sikoyo seda capitaine et ça la ronde nini kelelo au l'équipe babelio seda osongi babelio capo yebo donc succès on a besoin au Girango pe na Girango makasi yo moni nzela tozwana yo batu ba la capitaine bani na Girango normal wana so tombolelo mapeka yo moko mona ke no muto akito mapeka na ozala te yo moko mikitsango succès ba chango na mapeka te ba chango na mutu so ele ki yo charge nde sikoyo osimbi na maboko yango moni belé ba chango na mapeka lelo ba mo lekana lelo ba mo chrétien ba vie basila pe balala. On a un animateur na Congo na minicho eza ba biso ba style mbala les capitaines de l'animation africaine ngamna bini sara monde entier. OK, ba vena ngai ba tonto babachi ya Charlène Makanda le tenant du titre. Vena ngai tonto babachi na Jires Kandolo Jires Bondo. Même ba vrai chéri ya. Ba vrai chéri ba pesa la lumière en Europe. On est là, on est manasanda, on est ma baby marambo, on a ba Ingrid Vouemba baby que non c'est d'apena yem ta méritera brassard pour méritera succès soit passion faut ba méritant au travail biso to sala maman na batibi na ba yamado sala maman na tibi au senti pena non États-Unis au travail pena non momia loda Chris a sala vidéo yamado instar ya makasi bongo même batenga mao mais to maîtriser succès ko ba animateur ba animateur ba bima mikolo moi ba succès miké ba nango ba mo bungela ba tolokola ba vie lokwa ba Bill Clinton yo bungela Bill Clinton tong Bill zo bwaka wana yo mona musuki no zana nute wana mona zo teka pe bibende na wenza ba yaka soit za côté moko boye siko batala ku point nini komara so la idéologie bino tu boken la ka Bill
et bo batutu kaluji baseleo scram be kokota bocha bangote point. Un bon question pendant nando la pena que non autour n'anga penande yango parfois batu ba comprendre raté. Au moni Bill Clinton a sa idéologie Juna Mombafo. A sa idéologie vena biso e kokota. Bill Clinton a sa idéologie Baya nono a sa idéologie Kaluji vena biso tutu Kaluji. Po Bill a sa Kaluji sou yase. Mais si ko vie wana azwa ki mam na bango to a innover yango. A innover yango a na ba style Momberg. On prend avant tu as première générique ou à boire un intervention rapide. On le répertoire non, on répertoire ezali wana vient ngai banini. Oya ya ko batweke de ko wa wirimbongwe. Yankoye biso we ranson tolanda. Domingue de bonsoir, bonjour. Didier Marcela kweke. Abuluye bu. Uluye, abuluye bu. Buluye mbule mwana. Robe mobendo linga kabane yayo. On prend depuis série wana. Viazaki déjà mutu moko boye ya makambo. Aye kwana ba solo la bien. You. Kote mama verlande la yo. Weche kadungolo. On prend. Asa déjà mutu moko boye bande da ba makambo. Donc, si on innove, on a un style Momberg. On prend. Basanduku yo betuna ngaya ni yungule. Badi gwenda badondama. Chantele sanduku. Agwenda badi gwenda bado. Mata para kengi dilae. Ayo. J'achète des bijoux de diamants. Chantele n'y a pas changé. J'ai donné maison bateau. Sanduku n'y a pas lelele. Je n'ai 40 jours, qu'est-ce que je n'ai pas donné à Sandoukwe? Basirouana 05. Sirouana na yoka vie. Sirouana na yoka vie na tanga me na yoka banzela o vie. Sirouana pe na tanga na sala ngandule mais qu'on ndule pas comme tel te. Bandule moko yo kima banchi ko ke côté mo boye au travail. Donc au mona gena vie a innova na ninga jeté. Vie innova fort. Aya abo ayemba ba sans papier. Dieu créé le monde pas trop compliqué. On prend. Aya ba. Kuruwe no manu. Kuruwe no manu. Kuruwe no manu. Qui les a vraiment moi na kati na yo monter la école. Ezapena makambo donc ve a innova fort. Via innova fort, moni pena que non, vieux quoi zoa qui pena makambo wana tout ya ba grana na tangelio a chango siko na je. On prend, ya moni le sala que non azala Bill Clinton. Asala ba style asala mamba danger. So moni na zotanga kombo ya ve wana trop parce que mokili faut ba baranine OPA sala na musique o ya Congo. Vous avez un bilan, monsieur Zalabne, bilan, moza soyo qui ont des exercices, des devoirs à domicile, penapo na comment na niveau, na mais aussi un penata, aux ezapé. Kaba bilan on va y en sala. Ah. Tu n'as bien osé un bilan aux ezapna qui soyo qui ont au sala on peut-être. Yaza azam misi azan tsengo kudi bende. Yebo Zanzadima yo. Zanzadima lobby. Biere ya mindele abeda musique fort on point ba mama bino nyoso botika kolela makiton chaye banga bana bane bien jala babimpe ayi kwenda ngai bane no. OK, chers internautes, c'est Seda Zakalo, donc capitaine de l'ambiance dans Babi Mikolo Bransard ndeka bino bomona Osvan Mpaka depuis 0033 honorable Osvan Mpaka. Et puis pourquoi pas sans oublier Eric Mayoni Binom Bolelara Capo Lelo tous en a capitaine yaba animateur Babi nous vivons l'époque de lui parce que ya Madonna minute type mon côté la minute na niveau oyo ezosala et puis si ba vie ya batu et puis si makambo on lelo bomona nous sommes avec Seda et puis sans oublier Mandalelo l'international Banque mondiale toujours à côté il y avait Nabiso Wassam Dia Kota Seda
tango ya kepa Fabregas métis noir eloni ya liboso oyo salaki peut-être yé to public plaisir na cri tant na kotara ezaki tant na kotala la musique ezala vraiment facile pour nous s'adapter na boulot autrement ça la lelo donc on est battant des stars battant de l'ambiance degré biso to bosser la na habiter na taya pena cri na pena na cri pena que non habiter cri on est non que non boye maestro faut andi mango parce que on est light musique dans na tengama non prend tengama pena na ba nuance on dit pena que non allez bato dia we belle papa moi que moi ne pas y grande basi baolela bajo baosega est-ce qu'on a déjà ya ba Solange to Solange ya banadeje bande kwa mibali ba change soko tambola na nzela amoni moto na shimbo kibaki ya cop donc yo mona que non ba cri onde on te cri liboso wana cri wa liboso et ça la pena que non makambo quoi et ça la pena que non maestro atali pena que non te assez d'atoro travailler na on a ce qu'on envoie à cri au nebi que mutando se prend na cri sous makasi eza un petit tiers na biso na mokonzi la baron ya la zo moni ngaka seda bato batondia ebele donc au moni biso tout ba génération ya mado surtout to ba génération ya mado donc ya mado Cédric Mbala génération ya mado même ba Karil mokonzi la baron génération ya mado ozuba do biso tout ba génération ya mado do Fabre bimisa biso tunzela moko ke no babo bimasiko ya moni le pe mo sale fier avant d'appel ba moni ngai seda avant d'appel ba moni ke no Karine avant d'appel ba tala ba sabalo banana mona ke no to ba fouyi na epena ke no to sa makambo quoi donc merci na maestro le maître de la musique africaine na oyo sala pona biso lelo koma ke no kende pe boye ba beta lisolo na yo tambola to ba Holanda yo ati mutu mto sa ba tib na coin na ye quoi donc merci à ma deux sala ba journaliste et sala biso ba musicien donc merci na oyo sala pona biso donc to bazo mona ba mona ba seda ba mona ba ke no Fabregas to ba mona tel babika ke no ba ke no Fabregas donc obula ndeni nanu ufandika yo moko ya mado ya no ndeni ni po lelo mona ba momitu o comme bo pesa basi tout comme na bo mado ba succès basi gaere kuma ka ya mado ya bulu ane utela wapi ufanda ka utana ndeni ni expliquer non ba internet nyo ba Holanda yo ba fan na yo o tout ba Holanda na ba oyo baza scotché na minute ba Holanda émission Zoom de Star et uta inspiration et uta pia mado ya mado zara par travail mon il faut travailler fort zara na koto moi si tona ni kombo mado to ndeni ngo ya mado zake non eza lokumu ya basi na biso ya mboka quoi en plus sert ya leader na kombo ni zara ya mado tema alara soka ye alara gentil donc ando sama mamba bien mon ami sur na biso trop tema leader na pando bele trop ya mado donc tant abika que non to ça la disque na so ana pipo na bia fona na crimo ya mado tipende na ya mado boye ya mado tala tibia ya mado tala genou mama nyonso azaki na bongo ba genou ba makambu bongo ouais ya mado eza valeur abasi na biso mboka kwa lelo tombola culture ya musique na biso ya Congo ndima pe ko sa succès kondimeleki nyonso ton azara pembe na le maître na ba que non premier type to boaka et ça marrant parce que yemo dans amour ça déjà ba 6 dégâts sans biso tant biso betoyer donc photo ba geno to sala ngo to zaki pena sir na tipendenga ko sala maboya mado depuis bimati lelo ba vina ngwe vimba rara to lo belango côté mikolo to zana ba tengama to zana ba lancha to zana ba g en plus à côté na uto beta sou batumo ba mbata quoi na la sabon que non na capitaine parce que ton bila abimisi au fort aux la guerrier ba rotio na centre ba bibunda fort bunda moninga na combattant na soda bato ba otala mbata à côté donc ba comprendre que nos soda quoi. Combien d'années déjà à côté à Fabregas? Ça fait déjà 4 ans. 4 ans déjà, donc 5 ans. Rémunération paye moi bandoye na lelo nengo saboye au se sentara aux à l'aise tout moi ba milinga ça la rappelle. Très à l'aise, boulot rarat. Zalara sir na boulot, bossara vrai. C'est peli sara toujours batu na musalo sala ozana. L'aise mais soit lingara bat ba bosser. Fabre lingara muto bossara bien, sozo bosser bien.
ya ozano pena pire ya za moni yemo alingana au travail trop quoi. Donc boss tanga linga travail trop wanted, le maître de la musique africaine, le micro no benga l'international quoi. Donc ya za musique na bina 5 ans ou c'est dans 4 ans na light music na Fabro par rapport il y a les lots de tout ça les lots rémunération na yo moi chaque fin du mois pour voir moi le retour ndenge za la musique to beta sur koti to kabola wana to lo bela ngote parce que yo mo monara style mbala capitaine yo mo sentir que non stabilité na ndenga je quoi. Donc tu auras déjà salaire parce que tu as travailleur tu travailles à rabot non fout à parler d'une son à salaire tu es bigaga ba système ko fout a un problème te bigé robeta matolo mo bonet ba fait na biso ba romain mukadi donc robeta pe mo lo mo ba blaise belé mo bobo obeteka mo check au fouti palin o ba fin du mois biso mbelinga ba miso za la raté oyebi na bigé ba vie na ngai lo ba Olivier Mumpungo yana Joël Mumpungo ndeko Baudry Mumpungo Olivier Mumpungo vena ngai bazalaka na bango nebi ke batuloko la ba Rigen banzuzi garçon de luxe quoi ba yamata par hasard ba vena nga ba Rosidia Nyongi ba Didier Masaya le Vatican bazalaka na bango. Donc ba vena nga ba Papi Dimbata ba Edaka mais yebi kaka mbongo mutoki salaka peu vrai quoi. Donc pas maestro mamba salaire ko tutoro belango te so moni le loger comment kitoko mon appelle seda banini bien bagnola rouleur sa makambo mambe vanda banini. Donc j'ai un normal pena normal siko tour oyo toti siko na antidote na poison toki batengama toki ba biloko belé oki ko déguster bandeko ba Hollanda biso ba Christian Pemba ba Dora ba Peggy na Sarcelles vient na Kalaming était déjà à Kinshasa o meka un peu ko pesa mo ba bilengi ozong se so na ba bilengi poison na antidote ba biloko tcha na kati wana tengama mikolo mboke etengama tobisaki bato bangunzama bangunzami lelo tobisi bato botengama batengami. Donc soki mama ya boyaka kotengamela papa mbele ngai na bima te tellement mama yendimaka maloba ya kotengama yango lelo na bima chibenda wanyei hey mwana tengamaka ndambo yo bamama ya zando gambela o bamera masa liberté tengama na kotana na kati yote na omena kati malobo na zeko zela bino bandane na tengama malobo loba na kati tengama wana o expliquer bat bola non na bige na minute esali déjà bat belé bien. Ma mère n'a pas Pamela Chibaka la baronne. Le bas maramobo na tenga mana na biti so expliquer batunde. Aibi sara batu. Naib sara batu que non dialogue à papa na maman dem de sala poto botama. So père na mère bayoka ni bien te to botama te. Donc il faut batenga ma poto bim. Tout surtout ba mère bazara ba deuxième bureau. Faut lito ya papé za la mo trop. Pas au monde na na botana mbalo da botana. Donc eza lo mo boy faut que non le communauté repère ba mère la wana ezara pona ba maman ko ezaka non dialogue ezara papa na maman so maman lingite yo bimate même na mbete hôpital so besi maman poussa maman bo pousser paiement et ça la moi dégâts tengama donc na ndemo abongo quoi ezara que non logique ya ba mot quoi. Donc naro boire maloba nyonso na lobité ezara que non na lobi kana ba paragraphe mais ezana na ba synonyme belé. Donc c'est ça quoi. Donc ceux qui mère boyara lito kotenga mela papa mbelenga na bimate. Donc tellement maman ndimara maloba oya papa ya kotengama ya moni lelonga na bima. Donc il y a déjà dialogue il y a papa na maman. Donc mingi le kumu na ba mère tout ya Congo le kumu na ba mère tout ya Afrika. En tout cas biso vraiment ceux qui binote mobulu kwa nzamba za na bino. Vous avez rappelé na ba parole ne borabon batala. Ndetinga na zara na masalanga ma na bosara na e. Azara aya rappelé na palin. Ya repesa ngama liloba mo boye na roye bandini na roke nango. Donc omoni faut
faut y avoir mission zarana ba tout chose na mutute mais 15 mais est-ce que le resala nga ce que depuis ma salanga banda obtient ba maloba ba krito nga na sala o ya ba malobo ya pesa nga na boaka ngote ko ba boité parce que minute so zolanda yo peut-être au monde ya ma deuxième yetenga meze aye mon sincère nga na sincère nga ko sarate biso neti lo nini wa pesa no boaka biso to lo bano ba botami lelo na ko sapona zwa nini moi je suis sincère Nzambazo pambola pesa ba succès bosko lisumu nina ondimara na kokosa faut pas parce que neti lo ni a pesa no boaka ba blogo zebele na ko dévoler te tamoko te ba blogo zebele ba kamuna mabelenge ezali baka yo ka po ba ibara te ba da erango déjà capitaine a pesa moi couleur ya ba bilo mo bona boaka na été surtout ki bino boboa ki yango émission yango déjà et puis que basé belé bolanda na minutes déjà depuis Paris et puis que vient na pegi na Sarcelles déjà kalaming tan C4 na Kinshasa yora no loro cap abi ils loro no yemba no boa route mais en exclusivité bo me camper ko yo kango na Zoom de Star bakamuna mabelenge za lokola ba mbiriye yo 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 c'est dambala sabela kanzambe ya solo maestro abineza kamboka ya solo hey mama we papa we zombongo zomba zalimet pelisa moto na zalimet yango yo tobina yango yo kamuna mabelenge blogue za ba dega neti wana pe so boki on peut ko ça peut succès na ningo moneli kasi kamuna mabelenge tozo kamuna mabele poto luka elo bagena na lunda baluka mbongo na mabele donc belenge eso maestro abini saka mboka ya solo Cédric Mbala ngai capitaine Selimba na sambela kanzambe ya solo on prend ba koro ba pelisa moto na libanga biso to pelisa moto na zalimet est-ce que yebisanga non c'est da capo parce que migolo babi capitaine ne mo ba capo be ba belé to benga bino ka ba capo po muna mtoya na ndenge na ye o capo donc tika ne to sana bo to bengo capo oyebi ke na musique ninga la bongo ningo za animateur bongo afo bimo za pe na mutu mo bo za pe ko bité na tout est ponga pe na so mo moto mutanga zali animateur nini ngana o tuta bango ndefo ba tuta ngai po bazwa moto ba avant no sala ba succès oyo ke avant sala makambo bité fona chrétien muto bonga pe na so makambo na musique oyo yebezala na te ngana chrétien mutu te na bimaka mba mona mambu na nga wanted les mettre pesa ngai ngana boka na ba Arafat na Côte d'Ivoire na boka na ba Arafat na boka na ba Serge Beno na ebité na Congo na biso animateur moko en plus ba apis to sonde to sola na bango bayebi ga Bill bayebi ba Vejanta bayebi ba Vena so ba Seleo bayebi ba Vena nga ba Jesak Chipoi bayebi ba Ve Kaluji bayebi ba Ve Juna bayebi ba Ve Nono ba Ve Kokota bayebi te pena ba animateur ba trop na Congo bayebi pe kana ngai capitaine pour moni Valero maestro pesa biso apesi kilo fabricas wanted apesa biso maestro nga ba ko boaka nga na Tanzanie na leader orchestre moko ba oyebete ba oyeba ngai ba ko boaka nga na Côte d'Ivoire na leader orchestre moko ba oyebete ba oyeba nga ba ko boaka nga na Gabon to na Uganda na leader ni leader on lo bat na leader orchestre moko ba oyebete ba oyeba ngai nga na capitaine abinisa monde c'est biso to binisa ka monde on est à force à maestro musique na chose musique mo faut pas soutenir en autre non c'est ça le orgueil c'est ça l'orgueil te photo lo ba pe pour ba comprendre ba bon to ba finga biso ba finga biso mais ba sans raison ba finga ba tout ba sans musique bien ba se pelisa ba tout ba bini samboka nde bango bazo finga ngana bona ba Serge Beno na ba Arafat na temple live na Côte d'Ivoire wa kenda Côte d'Ivoire ebi temple live na salwana ngana zalana na o pinche ba ya mado batengama nazo buaka Serge Beno za nazo buaka Arafat azo buaka ezala mama na dégâts. Ça te fait comment lelo avion et comme le roi taxi parce que bino tout boyebi que light music vraiment côté déplacement côté Kobima na moni mo mikolo ba gagner vous gagnez vraiment côté et ça la ronde ni ba déplacement ba avion papa te sala nga vrai pe sala nga bien o maestro mo lo bana linga ngo mingi et ça la nga kitoko makasi et ça la nga vrai bien ton mata ba avion na grâce à Wantel le maître de la musique africaine et ça la nga kitoko et ça la nga mo bileng mo boy donc ça ba passeport non maramutu donc premier voyage non ba no botam voyager na light music force à maestro
Il y a un homme qui sali qui n'a pas biso. On a voyagé, on a voyagé là. On a beau dire que pas d'olf, on a voyagé en Haïti. Na yemba quelque part na voyage en Haïti. Les lobes bafle comment au Yoka, bafle comment au Sibir. Ça pour na mal. Dolph sera mon ça la ne bosso la rappel. Ah sous Canabia mon na bimisa mission mo international. Mba mo pour abimisa petit mo international. Sur la ti les lobes bien. Venant Adolphe Batexuel les gars qui on a côté on a parlé dans Zoabalara carburant. Téléspectateurs donc c'est l'artiste Seda capitaine de l'animation donc Binomo Boyoka beau sentir comment il est en train de parler parce que Abiso Kinzambete Mobolo ce qu'il a it musique était mais Azomata Vionté Lelo Seda Carrosse Lelo Seda Palestine ya bien mon age palais la cravate so côté nandaku okoyalo wane tsokoti na ndako ya ba na ndako ya Wasam Diakota Palme d'Or ya loko koti na kati ya ndako ya honorable Osvano mpaka okoti na ndako na ye au centre venant loi ndako ya Seda le tendancier mon pote depuis Toronto donc nous sommes avec Seda tozo cité déjà parce que binomo pour mon émission zarano qui to comme zaramo ta muke Junior Dao 4H plus déjà do signaler nga timing babi mikolo Junior Dao to bengo 10 commandements babi pona bango mesure de grâce parce que to pesi bango mais ba comprendre les gars té Lion Zara Lion Dauphin Zara Dauphin Junior Dao yo yebine makambo ezokende donc toujours avancer toujours avec Seda nayebi ki bat basé belé ba mère na biso abeniki Palme d'Or motema ya vient na biso Wasam Diakota donc tinazo insister pas vient na Wasam Diakota nayebi o azali Seda dormi déjà qu'on est presque à la fin yebi sanga no mbataten yaga ndeko nangaye Yoko tala kiza malaria ezole misika examen na palette na pharmacie oyo babengi teder tese diagnostic rapide penelpe ye balobi tomela médicament c'était nzambe nanga yo yako tala malaria ezimbata mbata njiliki mbanteke masina bandele kitambo soki mama ya boyaka kotengamela papa mbele ngai na bimate tellement mama ya ndimaka maloba ya kotengama yango lelo na bimanchi benda wanyei mama tengama letengama kandambo yo ba mama ya zando gambela o ba mera mancha liberté babina ya mado ya kongunzama yo mahamboluka na ba palin mahamboluka lele ya mado lele ya mado Mama Yamado nyonso yo mama tala mole nzambe nangai mokongo pasi mama on prend ngana ka webike tongo komika mama nanga mokongo pasi na bige parti on a baboka munanga mo ordi pour tout nouveau riche place aux ali na honora ngente babi poison de poison tozana Seda muna bino ye na bige bolele moi trop Seda Kibisangai na ninge ozali génération o ya animateur o nde bozali opna bobandi bani ba mikolo ope bosala succès ezape na bato ozape na so yo ki pena bobi ya yo pena ana vakuma ndeti mutu na ngai kunzardo moni bon appréciera ba bon mutu na ngai kunzardo pe moi lo ne mo Nayo comment il sera bon na ba mo bezo bimakala mingi ta po BM des choses bêtes des gars donc na ba boîte sans vrai BM vraiment ba félicitations non boîte qui penate non ebimi na disque non ebimite vraiment ba félicitations pas président Wata quoi président Watanabe non boîte qui tan eloni yo ki BM yango nezo bêtes déjà ya boîte qui na BM te BM na bandino pa na yemo na no grand prêtre pa na yemo na grand prêtre vraiment président Watanabe BM Tozo bino na ba boîte tozo yo kangwe koti na ba chombo koti na bafle donc des gars donc on est à force mikolo tolo ba wenge comme jamais elo nini oyo yebi ya mutu non parce que na bani otu na ba tunini oyo basala ba bien so yo ki bango kunzardo elo ni ya kunzardo wana mutu na ngai ndeti mikolo na lela nias mo sali beno elo mazo sala banini no ebimite me yo yebi alinga koma jeune Kunzardo wana vena mutu na ngana lelo biloke belé pa aboke ba président Ferré oui bien monté ndeti ba mwana yo manuke na mobile chauffeur nzambe na ni deye la osa bongo po aza mutu na yo to
oyoka kaev maintenant besoin tenter nayoka kae na sepelane makasi fort par yenani susu à part ye ba honorable Lobeso bazawana badi bene mipende o ya leo mipende o ya leo ngekokana ngwe jerobota manatira leo tika hidrokinone luga ya malamu ebizonzo na yo mama mipende ya leo mipende o par Lobeso kana ngwe à part Lobeso dans la minute où babiso ba Lobeso ba kunzardo babiso nde to na gère misune ebino te babunda trop on attend le paiement ba korobo sana pete nande on a biso Blaise créateur bosara vrai Blaise créateur. Félicitations mon frère, tout bossé pour tombola toujours animation. C'est un parce que nous qui peut-être rosa monta boss robot sana pe bam. Na robot sana so tangenga parfois na rozonga pe. Identité, oh ya président Fali. Aboira bien. Kabouya, c'est un bon animateur Aboira bien, Kabouya c'est un bon animateur, Identité c'est un bon animateur Aboira vrai. Brigade mais on comprend te ba brigade otangi bango te. Wana baba grand, vient nga Sarbati, wana grand. Ah pekisa banana yo. Pekisa yo bana. Na lobeli bana bayo kakate affaire niye se boko sa affaire arando ela kudima kwenda kudima rule desarando rando ela Merci beaucoup, c'est le capitaine Balobi. Na banda ko depuis série ya mama oh lolo mudia monogrima yange yo samuna ko zambargo donc oui pena wana vie wana baba grand donc ngana ko bungela utu ba grand 15 jamais parce que ngaso na zabo eza loyalu oyo ba babiki no petit kende ya moni lelo ngana capitaine on konza tout l'animateur ya génération siko lelo soki esali que parce que bino ba mission borama musique lelo so comme peu mon appel aux mois rando na fait Bill Clinton au sandene au bonasi au long la bransa mono to sa mikolo te andoki ngana to sa Bill te banana neni ngana mo be bana Bill jamais tu as besoin de musique na biso en évolution so na bébé na venanga mon sénat da wensenga ko dibende Bill Clinton so de R10 au CPLT Arnaud de Kota au CPLT Guerrier Toba au CPLT Aristote Nonda au CPLT Rabi Zaina Oupe au CPLT donc yango monique non ngana ou jamais au bébé na veona aucun jamais musique tout on a besoin en évolution parce que parfois un jour pe nous appelle na besoin via nini to beta ta mwelo mo bisombale so to beba na beba no monter no mambo za vrai te wana baba vie ba pesa makambo c'est dans nga tuna bo lelo monzela poto kangamia na nenge yomo ebine système a jeza mikolo soki lelo pena esali light music pena boke poto est-ce que ozong na ozonga makasi parce que nga souci na nga utezala ke nona kenemi kili na pesa batu ya mado a live omoni ya mado live kini ga mte savoir bilenge ya mado na batengama a live ba lancham ndeti mikolo to bimselo mo boloke la danse lancham la danse des africaines souci na ngezala na demi kili nzela na pene fonga to pesa batu biloko tozana nga live ça la bien tela ba activité et vanda ba activité là et ça la biso maman na bien makasi vraiment Yamado Tomo vraiment talaka Yamado live Tomo ko nango logo la ba polelia we to ko changer prise te Yamado kegen bro kegen kota beda siba yo mama na bana oyoki Yamado vraiment biloko boye vraiment bitulanga nini na eba zoom suto zana bino na oya yani logo mo boye pe ka Yamado kando bibo changer ngo zaki o mado motema pasi mingi elo wana wana ka yoka mto sala mamwana te wana le maître de la musique africaine yaza wanted on a umigolo na beng international boss nanga international te nazo ba les jours ngo mado motema pasi mingi moi singa ina lingi ya boyanga na makasi na kozonga mboka esengi to na mado yo na mobali na yo bosimba na loboko Yamado lelelele Yamado
mama Yamado baye bolela borango banzele bolela borango. Et ça là et ça là vraiment na comprendre comment ça fait-il capo na maître basangisi lo mo boye Yamado rumba ba côté on a générique yomo eza idée na yo to yemo maître. Non, eza idée les maîtres quoi. Tu ando kende photo pesa batu biloko a père na biso que son âme repose en paix vena biso Franco Luambo. Donc yango senga ke no tozwa mado tozusu na mado na biso tout isango esali tib to to pesa ngo batu kao kindox. OK, merci cher internaute. Maintenant to remis na tango rubrique oyo na bisa mo bobo za mambasika au monde na double tranchant. To remis na rubrique na biso to benga mikolo face à face. Donc l'artiste parle avec un inconnu. Nengaza bona pesa un micro. Après sur aussi les sarkamba encore. Donc capitaine dans la rubrique na biso o eza mikolo yo face à face. Ce que bi face à face on est anden. Tout nanga sous anden. Les anden. Face à face on est amone toi boy. Yo ta nora caméra. O sola na muto yebite. Donc o sola na muto yebite na peso le exemple. Et alors on est tinga boy na simi micro net junior da waza sima na ngai. Bata potonio sobola nanga na miso Beric Mayoni Baram Siagaya dans yo simi micro o solo na muto alors o discuter na muto yebite ay capo na éviter so comprendre donc alors on est sa muto na moni ngai ngala lekio yo boira danger ta nga boira koleka yo so za tembe tuna muto etel so za tembe solo na kingani moni ngane na boy no kanga mboko moni ngane na boy no sabo moni ngane na sabo ti lelo boya nga poani sola bongo ah detinga za na rankina mutu te no sola boy par rapport ngasko no linga sko tala nete eza mamo za na rankin te pour moni za na bat o balobara batanga komuno na banenge mobo o za rubrique face à face eza te ke web sanga tenga la na rankina mutu te ngalo linga hôtel caméra pour Junior Da au 4H plus les 10 commandements. Nous vivons l'époque de Junior Da au 4H plus bamsusu ils mesure de grâce yo taliga caméra obandi olobara makambo donc yo mo loba makambo na yo ezate ke ngala tinda hotel obabo yo mo loba makambo o sentir que bat balobara pona yo donc face à face Junior Da face à face pena ye na caméra. Ouais, c'était Limba la capitaine yeyo muto abini sara monde entier quoi. Ouezaloume a wanté le maître de la musique africaine imta sala mambango ezala boy. Vraiment ba boyara ba boire na cri et ça la cible rola ya mado après ba boya ngai. Kenga bi ba ote yebisa pena yo yepena yebisa pena ye donc yo tellement boyara boira cri et les gars ya mado so ba ki crée ça li cible ko les gars ya mado après romo boya ngai capitaine yo tellement boyara tenga misamboka na moya lelo. Après boya ngai capitaine en plus yo tellement boyara ya rozo brassard oyo komisango ya yo parce que toka ki batumbaki brassard mais wana basombaki on a gambela brassard na bosombaki on a gambela bokesa ba théâtre na bino place bosala ki capitaine yo mtawabini samboka mwana ba père balela ba mère balela ba sœur balela partout balela quoi na sala animation na ndenge ya politesse na boya lokola muto lokola monseigneur da ntengo ko di bene Bill Clinton yeso ko boye za lokola o mikoso okela na ra ya train n'est-ce train soit niatio et rodenda mais treye et nikio le rôle à mwamba donc foyeba c'était limba la ye mbata mbata tengama yamado donc calamité bozo bloquer la danse lancham akomane ngenienge o yakomane bilobela kanzambe kutuna bebwakeli na ye barina rinde zangati Allez bloquer la dame, maman na bana, bloquer la dame, papa na bane, la danse lelele, c'est la danse yo yo yo, bayogite mi michite vaya seda. Donc j'ai qui toko kwa capitaine yeyo, vitesse ya makasi, bon comprendre rende mamango ezalela. Mais c'est da capitaine na mona obit nonga nini, nga zeko zela vena face à face wana olobela ye na bango. Mais na molo wana tso ki mo ba mama bolo wana tsikaka mais dona lobela ye na bango ngamina na omoni yoka elo nganga tsingai na ko pesa exemple ngani tsinga na banda pour to pesa goût yango elo wa Junior Da ozwanga bien oza face à face parce que face à face c'est pour les artistes. Je donne juste l'exemple on a dit que Minito tonton héritier Minimbo Orlando Jonsi Luonda
N'empêche exemple, Hollanda, Nengo Romona. Monio, la mesure de grâce on appelle ça, tellement de mangate. On dit mangate poigne. Pour moi, na sala que yo comme na marambo, mon dit mangate. Nabi que ba trop place aux alliés. Mais, yeba que na rangai, na otika la rangai. Et ça te que so na joué que match est sili. Non, le match continue parce que on a dit commandement. Donc so boy nga seko boy nzambe na yebisa yo po mamnga sa yo ko sa ngote ba place nga za la yo za la te ba place nga ko ma yo ko mate donc poko mango ça demande des siècles parce que calculer siècles les acteurs nini na yebisi yo na bino donc bino mbola nanga donc c'était juste l'exemple donc c'est un peu ça na yebisi comprendre yango na yebisi pe na bango tellement bazo comprendre tellement bazo combattre capitaine oyo Babora crier les gars mado ça la type ko les gars mado on prend batenga misamboka na moya lelo après ba combattre ngai capitaine en plus ba otira la boire na ba niance boete bino bato bozo bungela ngai kaposeda bino bato bozo bunga botira la jamais cause la international parce que ngana bini sara monde na nenga ki impolitesse te quoi na to sara ba ve ba monseigneur dango ntengo ko di bende ba ve jona ba ve ba jesa tipo ba ve na biso ba serious kam ba ve janta parce que ba onde ba sala nzela tant ba bina que nos ala capitaine konza ba bande ono ba animateur c'est parce que ba yebi quoi sans bango mobulu o moni yo nengo zana o lala déjà Naibige Joyce Lomani sa jogo numéro 3 na biso naibige yozana Kati Kennedy Ferrouz depuis Las Vegas mon pote toi-même tu sais donc naibige boza ebeli ba basta bola na émission oyo batnangai ba c'est dans les tendances binomo qui c'était juste face à face naibige malembe bo comprendre né face à face ezo salema donc Totel il m'a déjà cédé parce que c'est la fin de cette émission. Je vais laisser le micro à Seda Capitaine, à Samaramunaye, à Pesabino Bilengi, Nebino Moboza, la naïvi que Pamela Chibaka, la baronne, mère, Yozala toujours Naba, Nayo, Osomona Moussala et moi, Nayo, rien à dire, sans oublier encore lui, Eric Mayoni, Malgré Boaksangaïma, on est toujours ensemble. Vous êtes très nombreux. Rossi Diakota Fololo, hein? Au centre que moi au Azarana Papa Nae, Wassam Diakota Palme d'Or. Yeso on a déjà bongo à Venanga Wassam Diakota. Salara Neto Yokanaki honorable Oso Vano Mpaka. Vous êtes très nombreux, sans oublier Kennedy Ferrouz, sans oublier Chris Moucheni, le code de Jean-Sul, le secret de Jean-Sul Luonda. Mon frère, regarde bien le secret. Toi-même, tu sais, Christian Demer, Ordim Poutou, Honorangenze Poison, Babi Light Music, parce que yo, Oebimon, ba secret, et Belé, et à Light Music, sans oublier Yves Kibala, mon pote, depuis 0033. Toujours que la Sugo Seda a dédicacé moi Batunaye, Kanenge Zalara. Moi bambote na biki europé son nom banana on est na bambote dans la minute on les abonnés biki Ordim Poutou na petit na ngai honora ya palais ba Hollanda quoi donc biki no au capitaine c'est depuis na bosanité vena ngai Donali Lando mokonza Irlande na bosanité vie na Alemande bo Didier Masaya na bosanité Deborah Senga Debs Senga et puis Cocotte Itansia ndekwa Nicole Itansia ba Nadja Itansia ba ngoto na bosanité et puis na bosanité vie na ngai Mata par hasard Mfumungandu vie na ngai yebi ozave ya kati ya palais na bosanité Jansi Mata Jinesi Mata Chris Mata Kevin Mata et puis mère na biso mère Kenge mère ya palais yo ebirande mamango ezolekeza pena très kitoko quoi puis na bosanité ba Magali Kaindo malgré to boiranga mais c'était Limbala Capo yeyo Christelle Blanchot yo ebirara allez tanga na beta Christelle Blanchot donc et puis na bosanité la bouche autorisée Ndombolino leader bino bozalaka toujours wana pona biso na bosanité PDG le Nibidens et puis na pesi ba sincère mes condoléances na le PDG Tino Cefaet quoi au père de mère na bango donc sincère condoléances et puis na bosanité vient na papa et ça ya Christian de Cornes ya mon vieux Christian de Cornes dans 0033 na biso vieux migolo bazwa kamuna mabele ya Christian de Cornes kamula mabelenge papa est
Mabelenge, allez, comme on a Mabele, yo 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 yo, comme on a Mabelenge, il y a Christian de Cornes, Papa S, Hervé Bamana, garçon secret, Nabo Sanité Binotou, Ingrid de Vwemba, Kerida Tabala, donc. Non, tu as le micro au côté, ça coûte ça bon, on a une nuance, on a eu le souvenir dans Christian de Cornes, petit non ordim pour tout, parce que Christian de Cornes, ça y est, petit on a ordim pour tout, bon, Norangenze, Idrissia Massini. On a tout sentir Mobimba, cité de nouveaux riches, on a tout Dream Team, on a tout base nanga. Et puis pourquoi pas, je laisse le micro à Seda capitaine. Alors même à une ambiance, n'a pas au ça la mandalé l'international Banque mondiale, au ça la plaisir à trop, n'a pas au ça la, mon anga di entsuka. Sola ba sola yo esalaka bien na ndenge Jisenting mon vieux amoni sou Jise Mwanda wana Congo vibration mobimba mère BBC Olio l'application la plus difficile à manipuler. Je vous rappelle que aujourd'hui dans cette émission Maki Seda capitaine binomo boyo kabata so belela donc on a parlé de tout sauf de rien nabi que Seda Mikolo ba news ya là itezande nini moi vite fait tu retama na soti na staff bayaya donc ba news donc très normal news kitoko to beta ba voyage belé to esiko to séjourner na kin yebi nga na capitaine nga za na ba staff na nga bomona ka baya ba vandi ba rabinza inao bongo tu bazawa donc o tu batura ngai Mikolo ba news bena kitoko to bosser toujours chaque vendredi na Grand Libulu wana donc ba tutu ba lingara biso chaque vendredi à partir de 18h so ba yona ba bina batenga ma ba lancha ba bina biloko dega ba bina ba yamado ba bina ba biloko sika ba kamuna mabelenge ba bondela ka bébé susweye ba sokito ba kisokito ba bolen quoi ba biloko dega Oh matete yokota la bayaya azimbata mbata jelege bateke masina azimbate bandale kitambo tina bana lembe oboya kota la malaria soki mama yaboya kota mela papa belenga na bimate nzambe nangayo belenga na bimate Achibenda wanyei mama tenga male tenga maganda mbwe tango bile ya pesa nga brasare boye baka betina na biniza kimboka yo babina ga ya mado ya konguzama kazilelo bobina ya kotenga ma ya madolelele ya madolelele ya madoyo mama ya mado baya ya balela ya mado bazere balela ya mado madonyo so ya yo mama femme africaine ya Yamadole, donc